Coucou la famille, c'est la votre taille alors mon coco Miss Denise. Coucou la famille de Miss Demise, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci la famille de Miss Demise TV. Merci la confiance vos opé sangai bande konzamba pambola bino. Déjà na yeli bino sur recette asika kitoko makasi mingi ba yebi mingi pe ba yebite tozana pona ko découvrir, tozana pona ko apprendre. Montrer ki mutu azate tozo mesana toujours na koyekola. Donc ils ont ça la biso pe bien makasi pe tozo changer ba alimentation na biso, tozo changer makambo na biso en toi tozo apprendre ça kitoko. Pona ndeko kotisika ko bosa na tende ko sokota li vidéo après okoki ko s'abonner ko za laisser makasi to ko ba recette tout ça la ba direct ba triste réalité to suma ba orphelin à Kinshasa vraiment et ko za la malamu mingi soki oza moko ya ba abonner na biso pe ko partager ka ba vidéo na biso lelo na meme une recette kitoko makasi oezali mayebo ya mai ya fresh ya mai mayebo oya minene ko ele ya fresh wana penza mayebo za kwa musumi ya ngoyo donc na découvrir mo lisusu donc niveau na za ya ko sepela parce que na linga kango na liango na Afrique na okango kitoko makasi na ko découvrir ngo a yona olambela bino lelo mama papa luka yango mayebo ya fresh oza na nité surgelé té et na nité ya boîte té oza peda ya fresh bateka luka boye pesa kitoko toza na posa ya tomate à fruits tomate frais toza na posa ya oignon na feuille na biso toza na posa ya ndembi na biso eza succulente toza na posa ya mbisi ya okakanga na tie nzombo na nzombo makasi na tie nzombo toza na posa ya jumbo na biso ya poulet yo ko cha végétal c'est pas grave toza na posa ya huile toza na posa ya piment na biso ya mboma na moto alia kango soko lia ya piment te uche de côté donc muscade kobosa na te la famille eza recette facile mais ndeka misa lobaka makambo eza facile mais ana motema okita soki ozolamba biloko na yo kobosa na te huile eleka ebele te mungu eleka ebele te po tolobi la santé il faut combattre la santé n'a pas de prix voilà la famille tuche huile na biso déjà na moto tozoze ya huile chauffée toza na besoin directement ya kocha matungulu na biso oignon na kati yango mwa ebele po ezala kitoko makasi oignon na biso tokati okata ngo rondelle okata ngo ya milai kata ndenge okomona ete déranger tout moto eleka makasi te po ezikisaka biloko surtout na tungulu azikaka soki moto aleki makasi tobokana te lutu na yo banzungu na yo tobongisa banzungu na biso ezalaka propre balutu na biso cuisine na biso ozolamba ozobongisa yango nde toza nango besoin ya kosala nazoliaka matungulu esala mwa kolemba mwa mokie apres nazo kocha tomate bandembi na biso tokocha mbuma pilipili mosana tokocha mbuma pilipili mibale tokocha 3 comme tu veux mais nga na tie moko mpona ebilo ebeya na olia lisusu na ete susu mandambo na kote voilà na tie tomate na feuille na ngai nazotia tomate sauce na biso yango yo sauce à tomate totie tomate na kati totie ndembi totie matungulu totie mbuma ya pilipili totie feuille totia muscade mwa mokie juste muscade mokie okoki pe kotia te ça dérange pas eza nango sauce mais lokola mayebo na biso donc totie muscade totie pe ail nga na tia normalement ail pene ya frais ail wana ya mbuma mais lelo na tie ya poudre na chape ka muke mais il faut chaka ngana na chaka o wana ya frais ya mbuma penza kuna ngave biloko isa na goût penda donc naturel quoi mais lelo na kina oyo et déranger que lelo to sala toujours chambala moko mayebo na biso yango mayebo na biso ya mai penza yango donc le goût de ça kitoko moko ezalaka musuni
eza kwa musuni mayebo kopo mayebo oyo babe botaka na banzete ezaka vraiment tokona sokola maboko mama okotika ngo mibimba ndenge olinga okoki kokatakata ngo ndenge vraiment okolinga ezalaka kitoko mama papa donc lelo mpena tokolia kitoko encore tokolia ngo na safu donc batakwanga baolia kwanga batasemi baolia semi batafufu baolia fufu nalinga balusango mingi te mpo epanza na kote nalingi ezaka mwa mibimba tozotyango mai apres totyaba dans la famille sauce na biso yango oyo natie mbisi na ngai ya kokauka na kati naponaki yango tellement bien natie mbisi na ngai ya kokauka na kati nazwi cube na ngai natiki etoka mwa moke mais après ndenge etoki naye kotya jimbo na ngai ya poulet onaotika yango boye su 10 minutes mpo elemba makasi te okoma pete mingi eza kwa mosuni akolemba makasi yango sauce nasalaki yango makasi mpona kobimisa ngai solo ya mobesu ya tomate après wana natikaki mpena ekalingama makasi natiaki mwa mai moke nakalingi yango sikoyo natiaki mayebo na biso ya mai naye kotika yango etoki yango nabakisi sikoyo mbisi na ngai ya kokauka oyo elalaki na mai vraiment très bien na mungwa natia yango donc voilà natia na jimbo na biso ya poulet totika nka mpona 10 minutes après mai ekita leta mai ekita esangana bandu nyonso après c'est bon à tout à l'heure. Coucou la famille de Miss Denise. Voilà la famille recette na biso ya après-midi ya lelo to réaliser yango donc eza na goût moko vraiment c'est très délicieux. Il faut qu'akomeka maman papa mekoko sepela makasi. En tout cas na réaliser yango na motema moko na yebi ke bino peso bosali ndenge nga nasali boko komisa biloko kitoko eza champignon oyo ezali mayebo ya mai na fraîche oyo babengaka mayebo oyo ekolaka oyo bato bande kolia mpena na Afrique yango oyo donc natina nzombo na kati donc ya soupe mpena donc eza ya bouillon donc le goût de ça tokolia yango lelo na tilapia oyo eza na kati tozokota yango déjà na Miss Denise otala ndenge tosali tilapia donc ekozala accompagné na yango donc mayebo na biso yango oyo donc le goût de ça c'est tellement bon biloko bio nde toba mangeons bio. Voilà la famille kobosana te soki osilisi kotala o s'abonner soki déranger yote o s'abonner na Miss Denise TV place ozotala et puis kobosana te toza na page na biso ya Facebook Miss Denise tokotaka ba recette pe tobetaka masolo batiste réalité masolo oyo utaka na monoko ya bandeko nyonso babengaka bakontaka nga tosololaka tozala wana mpona kopesa na baconseil tolambaka en tout cas toza toujours na posa kobakisa un plus tolukaka tobakisaka un plus ezalaka bien makasi papa mama. Que Dieu vous bénisse. Nalingaka bino na tina tozaka wana pe mpona kosunga ba orphelin na Kinshasa ba vieillard tosungaka bango soki oza intéressé kobosana na kokota na contact na biso mpona koyeba ndenge nini etambolaka soki pe osungi kozala esengo makasi. Merci pour la confiance, merci pour la babona sika, merci pour la bandeko aussi bazala nalingaka bino na tina. Merci bozala bien, bon appétit, bokamata bisous. Les tolobaka tozolamba tozobongisa cuisine toliaka bio tomemelaka bafamille na biso biloko eza bio. Voilà, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Coucou la famille, coucou la famille, c'est la vôtre Tagalor Mokoko Miss Denise.